RDC, tozali koremercie bino mingi bayebongisana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bozala kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino bino bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoommail.com. bandeko babolingo lelo émission ya biso ezali ete tokotinda maloba na banda ya république démocratique du Congo oyo bavandi na Kinshasa to na mokili mobimba ya mboka république démocratique du Congo. lelo tozali na esengo mingi ya kosolola na mwa bino moke bana ya république démocratique du Congo na oyo etali makambo kitoko oyo bazali kosalela bino na mboka yango tozali koyebisa bino ete bana ya république démocratique du Congo botala ndenge bakonzi ya mboka bazali kobongisela bino banzela bisika ndenge na ndenge. alors bopesa bango mpe lisusu esengo na motema mpona kobatela biloko wana il faut boyeba kolandela suivi ezalaka mpona kotiaka propriété ntango nyonso po ete bakonzi mpe bazala na esengo po ete bakonzi bayeba ete ntango bazali kosalela bino bamakambo bazala toujours na courage ya kocontinue. bomoni ndenge basaleli bino bamakambo ebele banzela ebongi tosengi na bino boyeba na kobatela yango boyeba na kotiaka toujours propriété ntango nyonso bosala ete ezalaka ntango nyonso chaque weekend chaque samedi bajeune bosanganaka mpona kotiaka toujours kosalaka salomo ezali esengo parce que bambula ebele botikala komona ete bakonzi bazwa privilège ya kobongisela bino banzela ya kosala misala me lelo lokola bakonzi basali yango bopesa mpe bakonzi wana posa ete po ete mbala ya nsima bazwa makasi bakoka kosala lisusu makambo ya malamu. bandeko babolingo tokola tobonisa bino lisusu eloko moko botala ndenge bakonzi basili kobongisa aéroport ya njili biso ntango tomonaki ete bato bazali koganga bazali koloba ete bato ya Kinshasa bazali kolia bato mbongo soki oke na Kinshasa avant ya kozonga il faut futa $50 mais bandeko ekondima siko $50 wana ezalaki ya pamba te ezali esengo po ete $50 wana tomoni ndenge aéroport ya njili ebandi kochange elongi. bandeko babolingo po ete bato mosusu balingaka ntango nyonso komona bapreuve botala bafoto botala aéroport ya njili ndenge babomboli salon d'honneur botala ndenge image ekomi ya aéroport ya njili mingi batuni est-ce que ezali aéroport ya njili to ezali mboka mosusu mais toyei kozala yano te balobi ete te ezali aéroport ya njili kokamwa bandeko tala ndenge mboka ekomi kitoko. alors boyebisa biso bandeko bino bato bozalaki koloba ntango nyonso ka kongo boye mais bozala na esengo kongo ebandi kochange kongo ebandi kozwa image ya sika bolobaki ete bolingi kongo ebonga mais kongo ebandi kobonga bosepela yo moto ozalaki contre lobaki ete kongo ezali kochange te omoni sikoyo bazali kosala misala alors yaka pesa maboko po ete totonga mboka yango tosengi na bino bana ya kongo vraiment tosengi na bino bana ya kongo kuna na Kinshasa boyeba kobatela biloko kitoko bakonzi bazali kosala e tosengi mpe na bakonzi système ya suivi sikoyo ifo ezalaka ndenge tolobaki kaka soki moyen ezali bocreye bapolicier donc bapolice ya misala ya 5 chantier bazala bajeune moko bokoengage bango kaka po ete lokola eloko ya kosala ezali te boluki bajeune moko boforme bango bopesi bango misala babanda koveye na babiloko wana babanda kose promene tout autour ya babien wana oyo bosali soki bamoni moto alinga mboka bosoto bakopekisa ye soki mpe moto aboki bosoto bakangi ye bapesi ye amande ndenge biso wana poto ezalaka te moto osali mbemba ube obwakisali te na lieu public oyo enongomani te bakokanga yo babopesa contravention mpe bofuta amande bino mpe na kongo bocreye eloko wana soki bosali bongo population sikoyo akozala kobanga mais soki bosali bongo te ezali mpasi peut être population azali toujours na baseptembre ya deuxième république nano esili malamu te ebongi na bino bosala eloko wana bakonzi ya kongo bosala ndenge na époque ya ntango babelge bazalaki ube ntango lumumba na kasavubu azalaka na bokonzi na lumumba ezalaka ete bato ya service jeune kotambola soki bamoni bosoto liboso ya lopango na yo moto babwaki bosoto liboso ya lopango na yo so bolongolaki te bapesi yo amande soki na kongo tozongeli makambo wana bokomona na kongo ekozala propre mpe motu nyonso to akozala kobanga mpona kobwaka bosoto liboso ya lopango ezala ta moto mosusu abwakaki ye so bamoni akolongola yango wana nde kongo ekotambola malamu mboka ezali kobongwana. tala lelo ezala basoldat na biso na bafoto tomoni na badefile basalaki oza komona basoldat bakomi propre bazali lisusu salite te alors ke na ntango kala tozali komona basoldat na biso ndenge bazalaka obomona soldat azotambola pantalon na ye seselima nyonso na nsima me bakonzi bazali komona lokola bazali komona te
mais yango ete tosengi na bino bana ya Congo bobadela mosala kitoko bazali kosalela bino tosengi mpe na bakonzi ya mboka boprouve le contraire po ete bato mingi balobi ete bozalaki kosala mosala na mpona le 30 juin na moment ya baélection mais boprouve bango ke bozali kosala mosala wana kaka mpona le 30 juin te na moment ya baélection te mais bozali na société mboka ebombana tala kaka na oyo moke bosi mosali mokili endimi bino bato mosusu wana poto bazali kokamwa oyo ezali poto to ezali Congo boprouve lisusu le contraire ya mingi bana Congo bakonzi ya Congo vraiment bravo na mosala kitoko bosali ata lelo bandimi bino te mais conscience na bango ezali kolobela bango lelo bino bozwi likanisi ya malamu parce que na epoko elekaki totikalaki komona place bato wana epoko wana bazwaki likanisi ya kosalela ata lumumba soki te monima te totikali komona ata place bazwaki likanisi ya kosalela Joseph Kasavubu monima te mais lelo basaleli bango mpona kokanisa bango wana ezali kolakisa reconnaissance nini bozali na yango na moment oyo yango ete tosengi na bino ete bosala mosala na bino malamu mokili esi endimi bino tobeteli bino maboko tobeteli bino lisusu donc bozali bato oyo bino nde boye na esprit ya kotonga mboka mais bajaloux bazali koya toujours na esprit bazali bato moko bazali koyiba mais mosala ezali komonana mosala kitoko ezali komonana peuple andimi bino alors yango wana tondenge tolobaki ete biso badiaspora toyebi ete topesi bino lisusu nzela po ete bozala lisusu mosala lupemba o biso tozwa kopesa bino yango nde kopesa bino lisusu chance na 2011 mbala ya liboso na république démocratique du Congo tomona ete bakonzi ya mboka bazali kotatola kombo ya nzambe na monoko na bango mpe bazali kotia nzambe liboso ezali esengo mingi wana nde ezali nzela oyo ekofungolela bino nzela mpe nzambe akotia loboko bokokende se liboso papa Joseph Kabila tozali kotindela yo message yebaka ete mokumba oyo ozali na yango ezali tâche monene kolimba te yika piko zwa exemple ya Noé